Guimard ya kufite Guimard ya zana bomo Guimard ya kufite muto ya zolo ba Guimard ya kufi atika koloba parce que liwa eza na maboko nzambe za na maboko mutu te Guimard ya beli abela kate azaki te ke abela ki abeli mumena ndako te Guimard ya kendeki église ezaki mercredi ya kendeki église ake église azongi na église ayebsinga na tala camarade nanga abimi muke na baboko ata Guimard ya zongi kozonga Guimard ya zongi akomika na porte ndako Guimard ya koyi tango akoyi moko abandi kosanza abandi osala salite na bilamba masuba butu mobimba lokwa tozalika biso mbale butu mobimba na tongo nango na bengi basali na nzambe bayeba bonde mpone papa walesa apesi biso mbongo toke hôpital tokomi na hôpital balekisi na urgence alai na urgence jour moko deuxième jour batindi na réanimation asali na réanimation na robe de 3 jours quatrième jour babimisi biso baye basala scanner nde toke scanner tokomi na scanner batali babike non esisa mutu eza ya kokatana asali AVC na cerveau bamoni makila bameka kopesa bakisi quelques jours pour que balko moya ya kosala opération ya mutu babimisa makila wana esalami bongo après 3 jours état s'est gravé koleka donc bazongisi na scanner bakuti donc misisa oyo ezalaki mosisa moko bakuti misisa ebele eza ya kokatana makila elongwe na ezolongwa na mutu ezoya ti ezobima na Nice nde Guimard yakotaki na nkoma asali na nkoma 2 mois kosoane pasteur walesa apimisi bambongo neti tokomi pembeni ya mwa suka nde tomoni mama Olive aye kointervenir parce que azalaki mama Olive Lembe Kabila oui tomoni butu moko boye babengi biso balobi mama Olive alobi basoigne ye abima na makasi balandela ye nde bazwi Guimard yo babandi kolandela ye après une semaine 10 jours nde babike ayoki bien balibere biso tobima tozonga ndako nde tobimaki toye ndako Muyombe Goshi aya une fois na hôpital tango Guimard azaki na nkoma atikaka contribution ya $100 aya mbala moko Muyombe Goshi oyo azalaki kolo groupe Guimard ya bande kosala kuna aya mbala moko na hôpital atika pe $100 atika $100 Guimard yo azalaki Muyombe Goshi aya na hôpital une fois atika $100 Guimard yo azalaki directeur à groupe après Muyombe Goshi Guimard mais namoni atikelenga $100 alobi contribution ya ngwana oya mais natika lo monel souté banda Muyombe Goshi atika $100 vraiment batu ba okanta tamsu mbongo mo $100,000 $100 Muyombe Goshi atika atikelenga $100 alobi akoya aya lisuna monel souté si lelo pa benga raté alandela pe suite raté ngamona bengaki ye ngamona bengaki Muyombe Goshi alobi que non azane bembe. Mesdames et messieurs, bozolanda Muyombe Goshi atika $100 ayamba la maron hôpital Tilelo directeur ya Muyombe Goshi yo Guimard ya lelo azara na se oyo azali kobela donc ezali kamoro ya mawa atoza na mbongo te mais mbala moko koya na hôpital otiki $100 pour keina yo babengi olobi ozane bembe en tout cas ki directeur groupe na mona ngape bato groupe neta par bato balongwa ba chocolat ba papa Alenka Yembe nazomona ka bato basi balongwa déjà mais oyo ke baza na groupe Muyombe Goshi ata mutu moko te mususu kutu babengi na telefone ayebisi abi azala asu na groupe na biso te bayebisi biso so toketala ye balongola biso Guimard yo azala asu na groupe na Guimard yo balongola bango na groupe président na bango apekisi bango baya kotala Guimard yo te Muyombe Goshi mutu apekisaki ba kotala Guimard kotala te moi ba artiste bayebisi batu bongo so baya kotala bango bakolongola bango baya kotala Guimard yo te po akendaka su na groupe na bango te esalinga pasi mpo na yebi ata Guimard yo aza na groupe Muyombe Goshi te ata bolamu moko ta sa na groupe wana
même conseil apesa na groupe te même ata kolakisa eloko moko boye na groupe ekomarke bato ke te ata alongwa aza ndeko eza kaka te ke non fo bozala ne nde bazoloba ke gima oyo alongwa nga mwasi ya gima oyo nayebi ke gima oyo atikali kosala groupe te na chaîne na papa walesa po balobi ke non po asala groupe na ye na chaîne na papa walesa yango wana bakabwani na ye balingi ye lisusu te na groupe na bango asala gima oyo aza na bomoi baministre basali na nzambe oyo balingi kosoutenir ndeko na bango mosali na nzambe gouverneur même président même maman Denise même maman Olive toza na problème Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le métis noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du double mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, il promet un spectacle inoubliable. KGT, appelez-moi Kyrios Kozarati de trop. Fabrice Nama. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka ya bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Alolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit deko mwasi pe ya mobali posanzo tezali moko ya ba 5 organes de sens to sengeli kobatela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un déquilé. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux peaux brunes et aux peaux marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, et cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, ekota kilibinja, basoko, mandaka, mata, basangusu, tine yali, poani, koluka njete, esa la bino nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa mina plante naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata, bao. Mafuta Déborah, sucre mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngaye na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo.
cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Nzambe ya loposo. Okomaki na poso lokola ya nyama, lokola ya nkewa, lokese to pengando. Dr Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na film. Pour être belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. Dieu de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye bazui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya android. Ta ya kilo wanga. Ozui wapi. Dr Guilain le Bourgeois pour pouvoir l'opposer. Pour vivre parce que pour ils ont besoin de place dans mon quoi. Pour prendre penda beauté. Olingi bando penda beauté. Oza na poya ba bébé. Oza vraiment taille bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Mama Monique na Marthe à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. Onyo Sobota la biso na Elenga Congo TV, Martin Engi, double vitesse à fusée. Kakande na lobaka tozaka wana pona koluka actualité oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Merci vraiment na babone nyonso oyo bomesana kopesanga confiance na musala oyo nazali kosela bino ndeko na bino mwana na bino ya na bino Martin Engi double vitesse à fusée. Merci na Karisha Sadik la finlandaise maman sociale ozota la biso. Merci pe na Peter Kachama na niveau ya France na Pesio Bambote place aux Ali. Merci pe na Junior Langue le jeune patron Mobala Batou ya Maman Merveille na niveau ya États-Unis na Pesibino Bambote place aux Ali. Merci na Maman Anto Alut Antoinette na Pesio pe Bambote place aux Ali. Merci pe na DJ Tobise. Merci na Romel Mosengo Mobutu. Merci pe na Chukuma Papa na Baby. Merci pe lisusu na Mère Alice Masamba Oyo Azali Kota la biso lelo. Mesdames et messieurs, Toza Awa, Elenga Congo TV, équipe Mobimba, Tozali Awa na résidence, il y a artiste et comédien Guy Mario, Nasir Binono Stubwebi Guy Mario Oyo a joué ba pièce et belé pa ya Muyombe gauche, toebi groupe ya Muyombe gauche, Guy Mario ndenge azalaki ko sala musane ya bien ya théâtre neta ke comédien, boebi évolution ya makambune na ba pièce ya Muyombe gauche ndenge azalaki ko jouer ba rôle ya pasteur ko travaille vraiment et pas ya Muyombe gauche Guy Mario nde toza awa na résidence nae boebi ezuima mikolo ebele oyo ye azali penda nzoto bien te santé nae ezali bien te azali vraiment malade auti l'hôpital nde azongi na résidence nae nde Elenga Congo TV Martin Engi double vitesse à fusée na bitoya awa to ya Mbappé molongani na ye mwasi na ye to ya Mbappé bandeko mosusu baloba mpona santé na ye nasir baute kolanda baimage oyo bauti koplibie ya mabe na kombo ya Guy Mario ke Guy Mario akufi Guy Mario asali boye lelo toza kodementir yango ensemble na mwasi na ye Mama Lili tokosola vraiment awa na kati ya ndaku ya Guy Mario oyo azali artiste et comédien Elenga Congo TV. Merci bozala branché vraiment tozokota déjà na ndaku poto mona mama ndenge azali après avoir kouta na hôpital baza déjà awa na famille nde tokoti ensemble vraiment Elenga Congo TV tozali na bandeko oyo pe bozomo na ndenge bae ko visiter ko tala pe artiste comédien Guy Mario oyo asali trop na kati ya monde ya théâtre bolandaka donc Muyombe gauche bomonaka ba pièce nyonso ndenge ajuaka ndenge travaillaka yango tolobi non lokola za mutu munene oyo ayebani monde mobimba place ba congolais baza na place ba congolais bazate nde tolobi toya ko visiter Elenga Congo TV artiste et comédien Guy Mario nde toza ensemble na Mama Lili bomoni Mama Lili oazali mononga nae. Bonjour maman. Bonjour papa. Boni santé. Santé muke malamu na ngolu na Nzambe. Na ngolu ya Nzambe oyo ezali Elenga Congo TV na ebite ezali chaîne moko bato batalaka partout dans le monde ndenge to tikaka artiste na biso te to sara actualité nyonso oyo elekaka awa
mais tant toyoki ke ndeko na biso Guimard ya azali artiste et comédien travaille trop et pas ya Muyombe Gauche azobela pendant batembele yango tolobi tokotika te elenge Congo TV to ya PA to laksa batu évolution ndenge ezali na ebite soki okoko éclairci biso ndenge maladie bandaki et puis na lelo nde bouti na hôpital Bozongo. Merci papa journaliste. Maladie Guimard azaki maladie te ezaki ka brusque ezaki brusque na 3e mois Guimard ya koyi ka subitement akomi na nkoma tokena na Roi Baudouin liboso toleki na église babondeli tokena na Roi Baudouin asai na Roi Baudouin 4 jours nde batransféra ebiso epa mama Olive tosali kuna epa mama Olive 2 mois na ndambo akufi te na regrete makasi na bato bazoba Guimard okota wana nsima obeta no lisolo ndenge Guimard azalaki na hôpital asali 2 mois na presque 2 semaines en coma na bolingo ya Nzambe nde Guimard oyo aza na bomoi babimisa biso na hôpital babi batraité ayoki bien azonga ndako nde tozongaki ndako toye ndako nde boye ndako donc nalingi d'abord se présenter aux alina ni pona bateau pe bazolanda partout dans le monde. Nga naza madame Guimard yo naza mwasi ya Guimard yo o tozana Guimard yo kombo na nga mama Lili Mbongo parce que mobile na nga kombo ne Mbongo nga kombo na nga Lili Kanye Bambongo naza mwasi ya Guimard yo yambaye ka rapport au ibsezo tourner donc tozo en direct à batba la biso voilà continue. Guimard yo abela kate azaki te ke abela ki ke abeli umena ndako te Guimard yo akendaki église azaki mercredi akendaki église ake église azongi na église ayebsinga na tala camarade nanga abimi muke na bapoko atan Guimard yo azongi kozonga Guimard azongi akomika na porte ndako Guimard ya koyi tango akoyi mba moko abandi kosanza abandi osala salite na bilamba masuba butu mobimba lokwa tozalika biso mbale butu mobimba na tongo nango na bengi basai na Nzambe baye babondeli pone papa wale sapesi biso mbongo toke hôpital tokomi na hôpital balekisi na urgence allait na urgence jour moko deuxième jour batindi na réanimation asai na réanimation na robe de 3 jours 4e jour babimisi biso ba sala scanner nde toke scanner tokomi na scanner batali babi ke non isisa mutu eza yokatana asali AVC na cerveau bamoni makila bameka kopesa bakisi quelques jours pour que balko moya ko sala opération ya mutu babimisa makila wana et sala mi bongo après 3 jours état et c'est gravé koleka tant bazongisi na scanner bakuti donc misisa o ezaki musisa moko bakuti misisa ebele eza ya kokatana makila elongwe na ezolongwa na mutu ezoyati ezobima na Nice nde Guimard yakotaki na nkoma asa na nkoma 2 mois kosoigner pasteur wale sa abimisi bambongo neti tokomi pembeni ya mwa suka nde tomoni mama Olive aye ko intervenir parce que azaki no mama Olive Lembe Kabila oui tomoni butu moko boye babengi biso balobi mama Olive alubi basoigner ye abima na makasi balandela ye nde bazwi Guimard yo bandi kolandela ye après une semaine 10 jours nde babi ke ayoki bien ba libérer biso to bima tozonga ndako nde to bima ki toye ndako mo complication ba maladie ezalaki kaka tozongi lisusu tozongi naza si tozongi e pa mama Olive 2 fois na turo to kotaki wana lokola 3 fois nde tozana Guimard yo to bima ki samedi turo tozonga ki to bima ki samedi nde to bima ki tozana ndako toye na Guimard mais ndenga za boye fazo ba kiné fazo ba soin parce que santé na eza bien te koloba vrai eza bien te fazo ba soin ba landela ba kiné pokuna ba azu kiné na noté yango Guimard azana se azokoka
côté le matin. Azoko côté le matin, avant tout côté gouvernement na biso groupe théâtral Oya Muyombe Gauche, est-ce que bazo soutenir, bazo kiper pour aza parmi artistes oyo vraiment bande ko sala musala bien et pas Muyombe Gauche. Et ce groupe Muyombe Gauche azo lande la paix quand même, ata bazana ba ebelete mais quand même bazo sungae. Muyombe Gauche aya une fois na hôpital, tango gima wazaki na coma, atikaka contribution ya $100. Ayambala moko Muyombe Gauche oyo azalaki kolo groupe Gima ya bande ko sala kuna ayambala mo hôpital atika pe $100. Atika $100. Gima yo azalaki Muyombe Gauche aya na hôpital une fois atika $100. Gima yo azalaki directeur à groupe. Après Muyombe Gauche Gima. Mais namoni atika lenga $100 alubi contribution ya ngwana oya. Mais natika lo monel souté. Banda Muyombe Gauche atika $100. $100 vraiment batu ba quand ça tombe sous mbongo $100,000. $100 Muyombe Gauche atika. Atika langa $100 alubi akoya aya na moni souté. Si le lopa benga raté alandi la pe suite. Ngate ngamona benga kiye. Ngamona benga ki Muyombe Gauche alubi que non azane bembe. Mesdames et messieurs, Bozolanda, Muyombe Gauche atika $100 ayamba la maron hôpital Tilelo. Directeur ya Muyombe Gauche yo Gima ya o lelo aza na se oyo azali kobela donc ezali kamoro ya mawa atoza na mbongo te me mbala moko koya na hôpital otiki $100 po kei na yo babengi olobi ozane bembe en tout cas musala ngo seke eza musala tina te ya théâtre ngo bendengeni papa nanga na yebi théâtre eza pe lokwa musala nyoso bato basalaka parce que nazomona bato belé bazap quand même na vie bien na nzela théâtre za musala nyoso même na poto to mona ba comédien bazali mais ba nigérien to mona lelo to landa ba même na ba TV ke ba vie za boy baza ba comédien bon na yebite azaki directeur à groupe na mona nga pe bato à groupe neta par bato ba longwa ba chocolat ba papa Alenka Yembe nazomona ka bato basi ba longwa déjà mais oyo ke baza na groupe Muyombe Gauche ata mutu moko te mususu kutu babengi na telefone ayebisi abi azala asu na groupe na biso te bayebisi biso so toketala ba olongola biso babi Gima yo azala asu na groupe na Gima yo ba olongola bango na groupe président na bango apekisi bango baya kotala Gima yo te Muyombe Gauche muta pekisa ki ba kotala Gima kotala te moi ba artiste ba yebisi batu bongo so baya kotala bango ba kolongola bango baya kotala Gima yo te po akendaka su na groupe na bango te balobi o Gima yo asala groupe na chaîne na Walesa papa na ngai aza journaliste aza mosena nzambe epa ya papa Walesa kombo mutango nani toye banana oyo alobi Muyombe Gauche apekisi ba artiste ba yotala Gima yo te ba na groupe ya Muyombe Gauche na kokotanga kombo na bango te po eza lokwa na lukeli pe batu wana likambo. WS Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura PIV, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser! Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Même papa 80 ans, sera un mélango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui. J'ai récupéré ma jeunesse. Ça m'a sonné de tous les mots. Et ça les produits. Oh, il y a comme mélama. On a bateau, nous autres, ça fait belle. Ah bon? Maxi Bien-être. Alors on fait ça en force. Il y a pour petit liquide. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Ce qu'on met Maxi Bien-être. Ce qui coûte maladie dans nzoto. La Maxi Bien-être, c'est pour soigner yo. Oh, mon Congo passe. Oh, fatigue. À vous, au bien.
Maxi Bien-être est une solution buvable très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, ce qu'on met Maxi Bien-être, il y a un monde qui a benda mutuka, na minu, na bende balé na minu, na bende train na minu, petit simoki, na yamba avion na minu. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza ata ile makambi maman Nicole Malonga telemi wana mima hata sula milaite anabuaka na ngati maman Nicole Malonga makambi ya ndakumakelo mkusi sans complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga ekokayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eye. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Bazaki na souci akoya kotala ndeko na bango mais maloba ya papa nde esali keno baboya balobi keno présent na bango bango zaza groupe muyombe gauche babi ke présent bango mutapekisi bango baya otala te bao banga so bayetala gima ba olongola bango na groupe tala siko caméra o loba muyombe gauche azotala yo par rapport ya message oyoyo ki ya artiste ba otala gima yo te ngai nayebi ke nani papa Gima oyo abandi groupe muyombe gauche non to ba intenga za 6e primaire na landa ye na groupe muyombe gauche je crois na pièce oyo ya la vie africaine bandi groupe muyombe gauche kala alongwe na groupe sans souci ndake na groupe muyombe gauche pa bandaki bosse pas sans souci soki ezalaki ke no papa sans souci azana bomo na bato ya kala ya sans souci ebele bazana ngola bazana ba Congo ba benga nga lobby ba yebi ke biso to azalaki muninga na biso na groupe sans souci mais na yoki pasi pona ko yoka groupe oyo ye azaleli na groupe muyombe gauche bazo boya baya kotala ye po ba kolongola bango esalinga quand même mawa même na mabota même na ba quartier soko yebana kina mutu muninga na zana pasi okoko kotala te po ke no yo longa voisin na ye esalinga pasi pona yebi ata Gimario azana groupe muyombe gauche te ata bola moko ta sana groupe wana même conseil a pesa na groupe te même ata ko la kiselo ko moko bwena groupe ko marquer batuke te ata alongwa azandeko ndeko ezaka te que non fo bozane nde bazolo ba ke Gimario longa nga mo se Gimario na yebi ke Gimario ataka ko sala groupe te na chaîne papa Walesa po ba lobi ke no po asala groupe na ye na chaîne papa Walesa yangwana bakabwani na ye balingi ye lisusu te na groupe na bango asala groupe te na chaîne papa Walesa alekisaka te
même igeti lelo même papa chaka bakenda tie papa walesa esa bango gima oyo asala groupe te oyo elekaka na Show TV. Pona nini ezalaka so mutu moko asali mama Lili, pona nini soki mutu asali trop na groupe moko théâtral a eu problème ya maladie moko grave ezalaka toujours ba négligence ba sabotage pona nini na mboka na biso? Nazomona ngo eza lokola manque ya responsabilité quoi. Parce que na amour vraiment bato baza na bolingo baza mingi te. C'est longa bolingo penza pona yebi ke na tango muninga aza na pasi. Même nazalaki voisin na ye, même nazalaki voisin na ye, même na ye banaki na ye, pasi wana fwe kanganga pe. Ata nazanga na eloko te miso pamba pe, tala boye, banda lobinda monaki ba papa Chaka Congo. Abundani koloba malobaka te, malobi abundani tia lobi. Tia lobi. Quand même, comme on a ndeko na bino, ye pas au mona bateau, et ça la quand même bien. Mais na ebite, na lobani, ninga pe na mondu wana, na ebite, naza artiste te. Voilà. Alors lelo okolo bani pour na gouvernement na biso na sir ezaka mama Olivité ndo le bezo sunga tozape na mama Denis Azali et puis président de la République Azali, gouverneur et puis de Kinshasa Azali et puis ba ministre culture Bazali, ba ministre baza tel mebele na ba député. Message no repé ça artiste munene boye o yazana problème grave. Mais bato bazo qui paye te tisiko pour bato bazelara problème recoya après tout monde bato ba visite ministre boye député boye tengo tozo mona tête député te ministre te tozo mona ba konzamboka te. Message ngana ko lancer kaka gimaro ya kufite gimaro ya zana bomo gimaro ya kufite muto ya zolo ba gimaro ya kufi atika koloba parce que liwa ezana maboko nzambe za na maboko mutu te. Gimaro ya zana bomoi ba ministre ba sel na nzambe o bali ko soutenir ndeko na bango mosel na nzambe gouverneur même président même maman Denise même maman Olive tous en a problème basunga ka mutu te soka kufi po soka kufi ko yeba te ke nanu akundinga nanu asali bwe wana eza to komaka es na mai basunga ka mutu bawela mutu tanga zana bomoi Gimaro ya artiste ya mboka lokola ba artiste nyonso aza artiste basunga Gimario tisiko mutazo ya tisiko gouvernement te na moni mutu te parce que Gimario ya yebani même na papa général papa Kasongo général Kasonga la police aibi Gimario colonel Elvis ayebani na bato mo bato belé bato nyonso nazo mona mutu te même tozaki no putain na moni mutu te na mona ka mingi ba journaliste ba Chaka Congo ba pasteur Walesa vraiment nzamba pambola ye maman Olive na moni te me na atinda ki mutu basunga ye to futa mbongo te na hôpitali oyo basengi balandeli ye pe na ndenge bango ba ekokeli bango batiki mais zo senga fo gima oyo zo bakine toza pe libanda ndako na si bomona ndako eze papier toza en garantie te toza donc nde toza bo toza libanda boye bisanga nanu ya neta ya boye nani atoza na ndeko na ko ndimake o memele mutu aboye na kata ndako na ye toza libanda eza pasi naza na ndako te sika ya kovanda na gima oyo ezati na si d'ici dimanche transfert ya dimanche faut balto libérer ndako po si bazwi lango déjà mutu muso apesa déjà mbongo na ye faut to libérer siko na ko libérer awa ndenge nini na eta wona ko meme wapi bandeko oyo bo sungaka na ebike mitema mawe ezali bato bolingo bazangi te na mboka loboko epesaka bakataka te bo sunga ndeko na bino bo sunga ye azwa baswe bo sunga ye nesika ya kolala po nazo yeba te na kosani nazo mona naza ya kosuka ngao ndeko na bino mwasi nde nazo loba naza ya kosuka bandeko na nganyo so bazolanda ngai oyo baza mitema kotutama oyo balingaka ba artiste ya mboka na biso ka gima oyo te poso na bigima oyo zakaka oyo balingaka ba artiste ke non ba artiste ya mboka na biso bazaka fier ya mboka bo soutenir ndeko na bino gima oyo merci même na ba soin azwa ba soin ayoka makasi
Merci Bolandi Mama Lili Ozali femme ya artiste et comédien Guy Mario nde tozane awa nde azosenga lisungi tisiko ata mokonzi mokote aeko visiter aeko soutenir ezate même artiste belé bazo kipete surtout Muyombe Gauche apesa ki contribution na $100 kaka pour basunga motu. Est-ce que vraiment ezan na sens pour na makambo wana? Merci vraiment na Felicia Siala na niveau ya Fridicil OEP ozali kotala artiste et comédien Guy Mario na molonga nae Mama Lili Karcha Sadik la Finlandaise Fondation Sadiki to sungape artiste na biso Guy Maria na molonga nae Mama Lili merci pe na Mama Antoinette Sambela Makasi pour artiste na biso Guy Maria merci na Fabiola Madindi la grande nakati ya Belgique tozala toujours na sima ya Guy Maria artiste et comédien merci Nabino Stubo Holanda Martin Engi double vitesse fusée. Alors maman question moko na retour na yo toki ba publier Guy Mario artiste et comédien kufi ba publier na ba réseaux sociaux na ebité message no repesa eta ke ba konzambo kana biso eta ke général Katsongo azali moko ya vide Kinshasa mokonzi message no repesa mutu azoloba oya publier Guy Mario akufi azwi likambo na Nzambe parce que Guy Mario aza mosala Nzambe mosala Nzambe ata na faiblesse okoki kosakana na ye te parce que aza na alliance na Nzambe oyebi alliance o Guy Mario asala te yo mutu ozo publier liwa ya Guy Mario zala sur liwa nde eza na porte ya ndako na yo nga mwasi ya Guy Mario nazoloba yo mutu ozo publier Guy Mario akufi Nzambe akosan charge na yo ko bando zwaki makanisi wana ya ko publier liwa ya Guy Mario Nzambe deja musapine ezaki likolo ya lisu na yo tika biloko aneza malamu te tika koluka liwa ya mutu oyo nanu Nzambe a décidé te ko tia point na vie ya mutu te même alali na se lokola zo pema azana bomoi Guy Mario akufi te Guy Mario azana bomoi tika koloba biloko modèle wana gouvernement na biso elandela bato bazotambusaka baninga basango ya mabe kolukelaka baninga liwa oyo eza ya bango te eza malamu te na tangu ya pasi ko salir muninga eza bien te vraiment bokoko sola pena mosai na Nzambe. Voilà. On peut savoir numéro de téléphone na yo pour na bandeko nyonso baza partout dans le monde o bakoki ko benga yo plus 243 on lo bien nyonso pour et ça la bien. Numéro nanga ya téléphone plus 243 90 81 32 534. Waneza numéro ya téléphone plus 243 90 81 32 534. Waneza numéro so bobengi bokozwa Mama Lili bokozwa pe papa pasteur Guy Mario. Merci Bomoni apesi numéro de téléphone ba o boza partout dans le monde ceux qui vraiment boko sunga na ba conseil na ko benga et kozala bien pour na numéro o bon ba pesi et puis numéro na biso eza wana pe pour na WhatsApp tozana toujours pour na répondre bino ba o bazan difficulté pe ya kozwa bango te bo bengi to ebi ndenge to kokutensa biso na e bango na bino. Merci tous pe Tobi Malibanda comme ça. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du double mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle inoubliable. KGT, appelez-moi Kyrios Kozarati de trop. Fabrice Nama